Ale kumanga motema moto yaya. Buguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru neza bino pardon. Jima sala ilo karatakate. Ya ona benga yo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Kebana jago zape so kute nango KNB Telema. KNB Telema Kinshasa eleki partout. Jimi mukendi. Umela. KNB ko zape te so kute nango tchek au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote bandeko balandi toyo lisusu moko alelo mpona ko présenter bino magazine obolingaka mingi magazine KNB. Incertitude ekomi makasi autour ya tenue ya dialogue de deux camps bakomi ko se jeter ba pierre yango KNB tosali mino réflexion oyo. Incertitude autour ya tenue ya dialogue et comme qu'on pousser une certaine opinion, va croire que les politiciens basent un objectif autre que résoudre les problèmes ya ba congolais pour malgré présence ya groupe de soutien oyo ba opposant ba sengaki pour na ko aider facilitateur et demko jopo na réussite ya tenue ya dialogue date exacte ya organisation ya ba sizwana ezaka kafu. Du côté de la majorité présidentielle Oyo, jusque-là, Bazali Kopesa, impression de ne pas bloquer la tenue du dialogue. Beaucoup de Kinois pensent que, à propos, il y a certains cadres MP na ba média et na nature pour la faciliter dialogue. Ba Congolais balingi que divergence n'y surtout il y a dialogue au lieu et ça les met à travers le média. Il serait mieux d'aller d'abord parler pour ceux qui kaka jouer à ping-pong et continuer comme pensent certains analystes politiques risque que na dialogue lisolo ya kobeta eza les sous-souté pour na ba sujet nyonso oyo esengeli ba lobela na dialogue bazo lobela yango déjà libanda Kinshasa et l'équipe partout. Bakino va répondre biso la miko à KNB pourquoi bazala na soni ya revenir ko ma préservatif alors que za la répondre à ko protéger. Kinshasa et l'équipe partout aux la commune Yanjili précisément na terrain il y a 5 na direction maître croquet si quand on sololana ba jeune ba biso pourquoi ceux qui accueillent ko somba préservatif na kata pharmacie ba somba ya obanga topé ba bomba yango boyoka bango ndenge ba opesa la réponse na bango tozana ba ndenge mususu toko kota boye bato bazali toko somba ngo des fois isa pena nini te isa pena honneur te ki papa zawana ngana ye na yo somba préservatif. Ndenge biso selon mutazo ndinga zo kanisela ndumso mona zo kanisela ki na ndinga mabe et c'est ça bien sûr ça dans ndinga mabe mais il sera pour un respect envers mes parents so nous to kara biso tupo ezala wa ton do ke sombelo wana na ba joke kuta na pharmacie ba bidake poso no ke salila yo mo so no ne sala ba to mo bele non ne da so ma da préservatif ba tutu ba yibi non ake ça déjà bo ake ça déjà yo mo na ke mo so ne sala biso na ko na pharmacie le so na ke so mo ate père pesa ka ibika batana na posa ibika mais père pesa ka ibika na ke na osi pe ibika pour que non peut parler na kini nanu marambu ya ba rapport wana vraiment za rapasi donc soki ba ibika ka déjà ko sombiango ezaka na mauvaise qualification yango wana ezalaka mingi mutu so akosomba il faut protéger ngo kaka abomba ngo fa kata carton boaka abomba mususu na poche soni ezaka vraiment soni makasi ko changer kiti ya rapasi ko fozela siko ba servir bato ba servir bato se ba sisi allez au sengi oyo za nango posa Boki ba jeune garçon ndenge ba pesi ba vie na bango mais tu constater malgré ba campagne belé ya peine MLS ozali ko sala contre VIH sida mais ba jeune garçon mingi va ko continuer ko somba préservatif avec peur topé ko bomba mama to ko senga na bino faut ko tika parce que tant que o somba ngo
OK osomba ngo dans le but où on s'est protégé parce que malade est belé na Kinshasa OK osomba ngo pona omi batela o batela nzoto na yo en tout cas faut otika kosomba ngo avec peur OK osomba préservatif okuti bat bazé belé o changer na o rubrique OK otuna ubika pesa o mona te ça magito te papa so pe ubika OK na ngo mona te yo mo zo regretter Kinshasa et l'équipe partout. La mouture Asbel a une vision. La vision, c'est de promouvoir l'efficacité dans le travail des spécialistes de la communication, notre manière de contribuer à l'évolution tant scientifique et pratique des métiers de la communication en République démocratique du Congo. Nous sommes au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Sabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. tokendaki kokuta na bana mibali bayebisa biso eloko nini esalaka ke bazala na courage ya kokende komisombela basous-vêtements te. Kinshasa et l'équipe partout dans la commune Yangil précisément la direction au Keiti na Wenzi Assis et si ka toyo kosolola na bana mibali par rapport à constat autosali mingi bazana l'habitude de resomba ba sous-vêtements te ba sous-culottes te ba singlet pété yangonde toyo kosolola na bango ba biso ba raison ezalaka nini ezalaka mo soni ke nes ndena bona tambula na kota na marché na keka na sombi na préférera mieux que ezala au moins moi copine na yo tout moi chérie na yo akosombela la solo moi cadeau et ça là moi bien on a ngamo ko ezala par hasard ou soit so na kutani na moi occasion mo bona ndo le kana o se singa na kosomba ça na ebite so pona bango pene sala bango nini parce que kozane loko moko pamba ezaka soni même ba so ba tsore marque on a même ça pas mais mingi na mona même ba sous-vêtements bali mingi ba ki pa bonté ko ça changement ya ba sous-vêtements to pe ko somba biso presque na mona na ba jeune garçon to vraiment to linga mingi ko dépenser pour na basi donc non que pour na biso mongo mais so te bien eza défaut attends mo pe donc qui moi soni ndam mingi te mais ba misupe ba somba na bonde singa na somba na ngai mais mingi ezaka passe parce que ba to tsango pe na kate parce que basi ba sombela bisongo ba single ba sous-vêtements donc constant au salaire boki bango ndenge ba répondre biso na micro ya kan ba alors to senga na bino il faut bosa l'effort ya kosomba ba sous-vêtements parce que eza malamu yo peut-être ocha ide ndenge ezalaka mingi ba surprise wana basi ba chérie na bino ne basala ngo mais yo mo pe de ton propre gré il faut avoir l'habitude de resomba sous-vêtements OK na wenzo OK na supermarché osombi yango pour que ezala yo ozala propre parce que soki moi sino azu initiative wana te yo pe mobile ozala salite en tout cas bosa l'effort ya resomba ba sous-vêtements na bino parce que za malamu Kinshasa et l'équipe partout ezwa kamo continuation atozalaki na bambongo ozalaki na ba moyen soki liwa eye ekokipe titre na yo te. Les colonels Dr Moba Joachim, M. Ngale Laconstant, le professeur Lufumu Lastani, Major Dr Liolo, Dr Liolo Géry, ba famille Moba Ngale la Lufumu la pe Liolo bazali na mawa koyebisa. Baninga pe baeba na bango liwa ya ndeko na bango amwasi, belle-sœur, mère, tante, grand-mère Moba Misso a retraité à Snell Inga, décès survenu le 2 août 2016
na centre hospitalier Monkole suite ya maladie. Programme ya matanga epesami boye. Vendredi 12 août 2016, levée du corps de la mort du centre hospitalier Monkole, exposition PVR mortuaire et causale dans la salle funéraire, groupe CAS ex-hôtel du Midi, 6 sur l'avenue Kianza, référence Yolo Capella Maître Toro. Samedi 13 août 2016, Bakopoude Bembena, cimetière nécropole entre ciel et terre, la commune Yanzele. Ces communiqués tient lieu de faire part. Asika Kalembelembe oyo kumami bongo na François Mutombo, voici l'homme bazako bongisa. Convention munene oyo kobanda le 7 si le 21 août. Quinoises et Quinois, Brazzavilloises et Brazzavillois, un seul rendez-vous. La fête des Juifs, Jean chapitre 5, premier verset. La Bible nous dit qu'il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Comme pour dire que Yesu le qu'on appelle Mouyouda, na tango a calendrier ya ba Yuda, leur date à fête koki à Zonga et Jérusalem. Où est le grand rassemblement de tous les Juifs, place Nyon Sozali, Kinshasa, Brazzaville et dans la Mikiliapoto du 14 au 21 août 2016. Un seul rendez-vous à ne pas rater, la grande fête des Juifs, 6e édition, avec comme thème « Si je n'eusse pas eu pour moi les dieux de mon père, tu m'aurais maintenant renvoyé à vie » avec des puissants orateurs de l'Amérique et de l'Afrique. Le pasteur Pierre Mukangila du Canada, le pasteur Mwalimo Florent du Canada, le pasteur Yvon Stabili du Canada, le pasteur Dieu merci Mutombo, Église Cité des Refuges, le pasteur Jean Mwamba, l'homme de plus dans ta vie, le général Sonny Kafuta Rogmen, armée de l'Éternel, l'évêque Pascal Mukuna, l'homme du retour à la parole, les patriarches de la grande communauté ACK et votre humble serviteur, le pasteur François Mutombo. Voici l'homme, l'hôte de la manifestation. Adresse Nabiso Ezali, Kalembelembe Subtande, au croisement des avenues Kalembelembe et Plateau, non loin de la maison communale de Kinshasa. Du 14 au 21 août 2016, de 15h à 20h30, Wanezali, la grande campagne, l'enseignement, les avant-midi, du 16 au 20 août, de 10h à 12h. Wanezali, et à l'école du ministère, bien aimé, il y a un Dieu quelque part. Au rythme de la fête, la table vous attend. Bon appétit d'avance. Bolinga kango mingi tori kozangisa ngo te rubrique selfie kanga photo buka kingo peseka moke. Bon continuez toujours kotinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB dega. La photo. Poseka moke. Buka kingo. Écoutez. Ego d'idée, ego de la photo. Tout c'est comme ok. Buka Kingo. Ego d'idée, ego d'idée, ego d'idée. Envoie selfie. Ego d'idée, ego de la photo. Tout c'est comme ok. Buka Kingo. Ego d'idée. Ego d'idée, ego de la photo. Tout c'est comme ok. Buka Kingo. Ego d'idée, ego d'idée, ego d'idée. Rédaction et KNB tout ça na ba kinois ba bisa biso soki ba couple kinois batenaka cause ya planification familiale.
mutu na mutu ezo dépendre na ndenge azalelaka. Mosusu bayokana mwasi après 4 ans toboti, mosusu 2 ans, mais soki mutu akomi na accélération eza ayebi ndenge akovanda na mwasi te mpo il faut atala nde nini budget ne ezali kole eza ya pasi, donc mutu fo asala nini ayebela mutu so ayeba penake non vi na ye ezotambola ndenge nini. Il faut vraiment ayeba soki vraiment mwasi oyo azokende kona kobota mingi faluka moyen ou bien akende kepa baminganga bapesa ye tonga mpo adimine kobota mpo kobota mikolo nde ezobota neti na ndenge ya désordre ntuku ezali malamu te. Soki oyebi kaka ke mwasi na ngala na periode ya mabe moyen tobimeza te mpo ayake akozwa zemi mpo tape koma na kaliki mwasi wamba ifo boyoka ntango nde toza tokobota bana ota tosuki boye mpo na konji nini ya vie. Aboti mwana liboso akokisi 19 ans naye kobota mwana mibale 16 ans naboti mwana mosusu 10 ans o mosusu alandi aza na 7 ans. Omoni keno nasali mwa baekare ya ba 3 ans 4 ans kalikili yanga na mwasi nanga ça dépend ya mutu na mutu na façon oye azomemela libota na faut bazwa ata ya kosorganiser avant ya kobota. C'est parce que qui n'a pas si lelo okozwa ya kolia na bana melo bokozwa te bana esenga balia bamela batanga classe balata ozala bien. Mais yo mama tango moni kozwa no na possibilité te ya ko vivre na bana omoni te que ça passe alors na koti ko souffrir bana c'est mieux ko kanga kama koloko bota te oboti mwana liboso ya mibali susu ya misatu susu ya mi 4e tango koma na zemi ote kolongola te bota no kaka bon osani leta que seye osani osana kaka obota kaka pona koboya tamuso lisumo bomi mutu yana onka lisumo tango ozwi oboti bolandi na bakina balobi kasi na bino ba couple koza malamu bozwaka temps ya kodiscuter avant ya kobota bana po bo assurer avenir ya bana bino. Kobota eza nango mabe te mais faut koyeba na temps nini okoki kobota na temps nini okoki kobota te boyebaka ndenge nini ya koplanifier ba naissance na bino ya koespasaka ba naissance po bana bino bakola bien et puis bazala na éducation moko malamu. Kinshasa eleki parte. La loi congolaise est approvocateur que bana basala musala mais de comment kokamwa ba parents ebele ba comment kopesa bana bango mbongo to pe bakende koteka pour que babongisa fourniture scolaire na bango. Kinshasa eleki partout tozali na quartier Sainte-Thérèse précisément na avenue Ngouma. Et si ka toyo kosolola na ba habitant ya koto bayebisa biso par rapport à constat tosali ba parents mingi ba koma na habitude soki bana bazui vacances il faut apesa ye asala eloko moko boye abana oteka soit na boutique ou soit abana oteka eloko moko azala facilité ya kosomba ba objet classé eza malamu te. Parce que so opesi mwana déjà mbongo akomi koteka aza déjà na petit wana ya mbongo omona akolinga ozonga classité esengeli yo moko mama mbongo olinga kopesa mwana abanda koteka yo moko mama banda koteka pozwa soin ya kosombela mwana biloko ya classe wani kopesa mwana déjà abanda koteka posoma biloko ya classe donc ils ont dire oza mama responsabilité no opesa responsabilité no pa mwana alors mwana ko kobeba te za mabe pas na nga réaction les amabe il faut faire nandaku azela ba parents na ebaluka mbongo batangisa ye bon eza na mabe te po oleke mwana avant nandaka sala kosaka na pamba kotambola pamba agenda koteka na mama na ye po azwa pe mbongo ya kosala rentrer ko edeka ba parents eza na mabe te mais so classe zongi akotika na ye exemple na faut pas comme teti ya zo simba da mbongo zo simba pe lisusu tazo ando leko na mbongo zaka mabe parce que so comme na litamo bando ki mape classe paketeka exemple na faut na mobata zo da responsabilité na yo faut lingo continuer na suka ngata ke na za mama fona sala droit ya mwana na kosala mwana nyonso ngamo wana koteka na ndenge na ngai soki nda comme na âge moko peut-être 18 ans na capable ko pesa mbongo pa sala commerce na pour l'université senga ba syllabus wana ne naza d'accord mais pour notre aza mineur jamais ata mukolo mona otika osala muté
boyoki baparents ndenge barépondre biso na micro ya kain ba alors baparents bozara na habitude wana il faut kotika parce que na loi na biso ezali interdit vraiment na mineur mono azama muke ateka à entreprendre quelque chose pour na kozwa mbongo. En tout cas bino baparents bo assumer ba responsabilité na bino soki bana bazui vacances il faut déjà ko banda déjà ko préparer ko zelaté et comme à la veille né to comme déjà 3 semaines avant rentrée scolaire il faut déjà tant bana bazui vacances. Parce que bah sera déjà bah billet de vacances. Banda d'accord son bah cahier moko son bah uniforme pour que tant bon comme à la veille boza na facilité à ça là-bas na rentrer nyonso. Kinshasa et l'équipe partout. Mokolo ya samedi 29 juillet 2016 et comme date oyo marqué à jamais via ba agent ya Ufresh. Oyo bayambi délégation, il y a quelques journalistes d'investigation, il y a presse écrite. Bakitaki na 14e rue Lumete na usine, il y a Ufresh pour vérifier ba rumeur nyonso oyo lo ba makana ba détracteur, il y a Ufresh oyo baza komela pe mana impact Ufresh eza nango na terrain. Tango bakoti ba bandi vérification ba journaliste comme 4e pouvoir et première puissance ba kamwe komona que Ufresh eza en ordre na ba document nyonso. Pesa ko respecter ba norme recus pour la fabrication et lesquels ba journaliste pour la nini motema mabe ya boye ba koka kite ko bomba ba sentiment na bango ba lobi boye bandeko congolaise bota la biso tozali ko meka ju oyo to ko vérifier information na source comme nango Ufresh usine yango wana oyo to ye pona ko vérifier information na source mais to trouver que selon la rumeur sur l'équipe, tout se passe bien, basant en règle et puis la normalité, basé conforme. Et on a recommandé binobo mélange fraîche. Les besoins mon angai awa Armand journaliste et éditeur spécialisé dans le domaine de l'investigation. Ce qui bon moninga awa na usine o bazo benga keno Ufresh entreprise et ça vraiment pour na kocha maboko na pota ndenge balobaka. Puis c'est na ville, toujours on a quitté ces autres cycles mingi que non, usine on est à usine à Liwa, c'est pourquoi na yenga moko pour na ko palper du doigt. Na palper du doigt, na mwende bozo mona oyo. Ba komé ngonini. Ufresh na yo ki penza vraiment goût moko ya bien. Eza biloko moko ya bien, na sengi bino, bolande be boyoka biyoka yokate, bo mela, boko sepela eza nango bien. Na esengo wana ya komona bapandisango koya na usine na bango après mauvaise campagne ya bato Ufresh atia KO na terrain ba agent baloba ki boye bapanzaki Ufresh sangwa mabe kasi lelo nzamba tinde biso bato on la makolo na biso yango wana za kopesa conseil na ba mama nyonso mwana soka zo kende classe ko banga te zwaji Ufresh pesa ye akenango amela na école lelo touti ba journaliste binomo bomoni bazwaki ba puiti information moko boye concernant Ufresh qui est sous mabe mais ba momo ba dit sur terrain na si bomoni na image ne ba témoigner Ufresh oyo eza produit ezo bomate ezo sama ba norme nyonso ya OCC bo consommer bana ba mama équipé génération T et si li botika na bino bilobela po Ufresh e bomaka te pesa nuisible na santé te boluka bo bakisa goût au lieu ya bilobela na makambo ya Ufresh ba journaliste bandimi déjà match esili Poteka nalo naseka moke. Tous ces cas, les 48 heures du rire. Woto Balabala, SMCT, DCG, en partenariat avec Canal+, Vodacom M-Pesa, Primus et Jeffrey Travel, présente tous ces cas, format national, avec la participation de quelques humoristes internationaux. Tous ces cas du 20 au 21 août 2016 au Théâtre de Verdure, à partir de 16h. Les billets sont déjà en pré-vente à 5 000 francs congolais. Réservez vos espaces VIP à 50 et 100 $. Au final, une marche Toseka qui débouchera sur un pique-nique géant. Pour Toseka du Soussou, Tokoteka, Petokoteka du Soussou. Hey! Avec le soutien du ministère de la Culture et Arts ainsi que la ville de Kinshasa. Aha, en moment.
Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Diakoutou à la Georges ou à Ebani Bongo na combo à Papa Munduki. Malgré le départ, Atikel toujours fidèle à groupe théâtral sans souci d'Afrique, vous voyez dans micro à KNB. Un groupe sans souci, Oyo Nazo Sale il y a 17 ans. Papa sans souci, tu y a la kinaye, a ti kingai, ti nazo continuer ti lelo. Nayali polygamie. Ah, na le bakutu polygamie. C'est-à-dire nali polyvalent. C'est-à-dire na jouaka coco, na jouaka papa responsable et puis na jouaka pe rôle ya ba jeune neti ba brigand. Kala mingi te to salaki groupe pièce moko boye to kangaka poudre de chasse to elaka ba brigand to akene main armée tout ça et puis na joué qui to commune c'est-à-dire na ali polyvalent ngana sali médecine omoni mais na teli liboso aliri ya mboka ngo misala ngo ekomaka ka lobo ya la mutu ya talaka. Alors moi natika wana sikoyo na mipesa mingi na théâtre. Et yali musala moko yali bien. Et yali bien parce que na kala bato belé babanda ko zula biso ba arrière penser surtout na bana base. Oh moi moi son lokola saka théâtre ali mobulu té mingi na groupe na biso mbuleleki to balisi 9 na poto 9. Mais soki batu ba mabala wana batu ngo grâce ya théâtre. Voilà. Théâtre yali malam. Merci d'endenge bezo continuer comme ça là, toujours confiance dans le magazine KNB et le commune Asuka. Botik elle a toujours branché dans ma chaîne partenaire pour nous poser là. Magazine KNB Kinshasa et l'équipe. À travers la flamme par la com, devenons forts.